Concerne détention, il y a honorable Vital Kamerhe. Biso UNC depuis procès wane bandi tozali ko crier na acharnement politique, tozali ko belela un procès politique et le président Vital Kamerhe yemoko na audience ya Souka a confirmé qu'il y a un certain nombre d'éléments pe asenga ki na ba congolais ba fungula misu pour que procès ya Vital Kamerhe non seulement tozali kolanda ngo en interne mais ti libanda ezali kolanda ma ba partenaire ya Congo nyoso bazali kolanda parce que la survie to la bonne image ya mboka na biso ezali pe ko dépendre na procès wana ezali télévisé. Biso INC to senga ki procès honorable Vital Kamerhe ezala télévisé parce que tozalaki convaincu que honorable Vital Kamerhe azalaki na iloko ya ko bomba devant peuple congolais. Yango to soutenaki démarche wana et après avoir suivi ba audience nyonso en direct ya prison centrale ya Makala, tu es tombé à la certitude à l'évidence que tozalaki na torte ya ko senga procès ya mokonzi na biso Vital Kamerhe ezala télévisé. To kozonga momuke depuis na matete honorable Vital Kamerhe ayaki ko se présenter, ayaki ko collaborer na justice en bon républicain, en un homme respectueux de la loi, de la justice yamboka na parce que selon biso INC justice ne elevara mboka. Selon biso INC les deniers publics mbongo ya l'état ezali tellement sacré que soki il faut que le Belayango to regarde vraiment avec tous les sérieux. Yango c'est là que honorable Vital Kamerhe a qui nous répondre na parquet à matete. Parquet le baki que bazana ba indice sérieux culpabilité, bazana ba preuve après kolanda procès du début à la fin. Lelo l'affaire eza en délibéré. Aucune preuve n'a été apportée pour nous certifier réellement honorable Vital Kamerhe a détourné ki nini, azwa ki nini. Tolandi monsieur Jamal, monsieur Mouima bango moko bandimi ke bisonde tozwa ki mbongo, to sala ki nango likambu boye songolo paka. Détournement, corruption ezali ba infraction sur le plan légal. Et chaque infraction est un élément constitutif nango. Nous avons l'élément légal, c'est-à-dire définition aux lois, ezali ko pesa na infraction. L'élément matériel, c'est-à-dire l'acte posé par l'infracteur, net honorable Vital Kamerhe Balobi qui a détourné, Balobi qui a corrompu. Il faut qu'on pèse un acte précis qui est au détournage qui par quel moyen et autant. Les lots congolais nyonso aux en diaspora, aux en Congo, na Kinshasa, na intérieur. Ceux qui sont congolais, honorable Vital Kamerhe Bazolandele pour détourner qui combien? Nous avons une réponse à ça. Donc déjà sur ce point-là, l'élément matériel pour cristalliser infraction égalité. Or, en matière pénale, ce qui est l'un des éléments constitutifs de l'infraction, ils allaient faire déjà défaut. Donc, moyen, infraction, ils allaient établir, ils allaient établir. Ils allaient UNC, ils allaient établir. Face à absence, il y a preuve. Face, il y a doute. Oyo, différents témoins qui ont cédé dans le juge. Parce que Tolandi, les témoins qui ont ndenge, mususu qui ont réglé par compte, mususu qui ont rappelé l'honorable Vital Kamerhe Kanda pesa bango durant parcours batambola naye. Mais qui n'a pas preuve et parmi les témoins qui ont contradiction ezaki makasi. Mususu neti l'ancien ministre des Finances Henri Yave, le gouverneur de la Banque centrale Bayaki en tant qu'expert pesi ba fendenge ezalaki ba pesi ba principe contrairement à batu mususu. Donc face à contradiction le tribunal est dans un doute et le doute profite à l'accusé. Donc face à absence de preuve, face à doute au témoin va se mettre dans le juge. Donc honorable Vital Kamerhe azali na droit ya kozwa liberté, azali na droit ya kozala acquitté parce que état de droit ezali kaka condamnation à coupable, état de droit ezali pe relaxation to acquittement ya ba tout bazali innocent. Donc lelo face à l'absence de preuve, honorable Vital Kamerhe azali innocent ou azali ko mérité liberté le col congolais nyonso. Tolandi procès bozaba journaliste procès zaki télévisé bino ba pandisa onde boyebisa biso ke TV za radio te biso tolandaki Vital Kamerhe même les membres de sa famille baye ba côté même na vie privée na ye o ezali sacré o ezali basimba raté mais basimbi mais l'homme est resté serein, il a coopéré avec la justice et
comportement na ezaki exemplaire na niveau ya prison biso Tolanda ki batu suba mekai ko monter makambo il va mettre le feu boye boye mais après que famille na ina so baleki na bar les faits yango ba kosa biso ezab donc yango tozozonga pour dire que ce n'était qu'une création ya bateau bazalaki en face na ye au bazalaki sans argument sans moyen de défense biso tolobaki tokoya contre pièce mais qu'est-ce qui nous a été opposé ba supputation ba imagination. Or l'État on ne les gère pas avec des supputations. L'État ce sont les écrits, la traçabilité. Donc biso tozali serein pe tozali ko senga na ba congolais no so bazala éveillé justice de fort au balingi ko faire subir na honorable Vital Kamerhe to continuer ko belela congolais atika la debout azala vigilant alandela dossier oyo parce que congolais mon côté akoyi ko zala victime ya ba machination tozoloba état des droits indépendance et justice mais jusque là c'est vrai ba juge nabiso ils ont été quand même exemplaires bien que makambo reproché pour moi Mike Zali mais il y a certains signaux où Zali ko lakisa que réellement justice en pesa pour moi totalement indépendante tetoyo ka batu sous parti civil wa belela Vital Kamerhe to sambi ndenge ni na to lobi ndenge ni tu n'échapperas pas donc nyonso les makambo to vivaki pendant procès mais biso tozali serein peut tozali ko retirer confiance na biso na justice congolaise oyo bazana na temps ya ko se rétracter ya ko revenir conformément au principe au ndenge bango batangaki conformément à la loi donc c'est ça notre souci que le verdict soit dit non pas que justice ça de manière indépendante mais comment on a zoloba public fachi biso tozali na doute moko te que azali pe na bonne foi ya ko faire avancer état des droits aux azali notamment respect ya mibeko respect ya ba texte accord ya Nairobi auto signaki wana ezali pe l'une des questions ezali ko soulever moi ba nungu ezali pe ko soulever moi ba nungu accord donc certaines personnes na ngambu ya cash ba ko sepela que président Fachi a respecté engagement na été pour que ba écarter un adversaire politique oh bah comme il considéré comme un adversaire politique alors que lobby toyembaki Kamerhe coaché biso nyonso vous comprenez acharnement et quoi qu'on va paix sur ce point là il y a bateau baling ba pousser président Fachi na non respect ya ba principe na non respect ya parole donnée et na ngambo cash ba sepela na arrestation ya Vital Kamerhe pourquoi parce que bayebi ke na UNC to digérer yango mabe to tomboka to senga caché kabwana et ça va affaiblir le président Félix donc mutuna makambo oyo azo tirer ficelle na ndenge na ye pour que le moment venu ezala au bénéfice na ye et to suka wana te même ba partisans ya balkanisation pe bazo se peneloko po bayebi ke fief naturel ya honorable Vital Kamerhe ezali na est le loso que Vital Kamerhe a condamné peuple kuna na est a kotomboka et bango ba ko réussir plan machiavélique na bango na ya ko balkaniser Congo yango sur base ya ba élément nyonso na neto zali ko lobaki c'est un procès politique il n'y a rien de judiciaire là-bas parce que il n'y a aucune preuve qui n'a été apportée au sein de témoins contradiction et c'est mettre doute dans mutu ya juge donc tout ça doit profiter à l'honorable Vital Kamerhe et il faut azala acquitter donc voilà un peu s'il faut survoler la situation, il y a procès honorable Vital Kamerhe et l'autorité Koloba. Donc le procès est éminemment politique et honorable Vital Kamerhe, voyant éclairé qu'il est, yango bomona qui na clôture ya procès à dénoncer qui projet on a ko balkaniser mboka à travers procès na yango boyoka ki alobi à clôturer na Swahili, na Lingala, na Chiluba, na Kikongo pour dire que Congolais Fungola mis sous ce dossier n'est pas que judiciaire, le dossier est éminemment politique. Justice congolaise va bima sous les influences politiques, va rendre droit na bango selon les principes nenge bayekola, selon la loi nenge sengi. Voilà notre souci, biso ba jeune ya UNC, voilà notre souci, biso UNC en général. Yeka mutayoka kyango juge Muyima oyo to regrettaki makasi par rapport ya musala malamu asalaki azaki impartial atikelaki batutu tamba loba na profiter sous à travers ba caméra na bino na rendre un hommage mérité juge Muyima ayoka ki le fait on a té la greffière oyo asalaka ba PV ba compte rendu à procès biso sebi ka sa musala malamu
toutes les parties balobi ke makambo tolobaki yango mwana mwasi wana komi. Siko mwana mwasi wana mayele ayokaki le fait wana te. Soka ayokaki yango na musala malamu azosala nga koma le fait wana mais tango tangi compte rendu ya procès. Nulle part a évoqué le fait wana. Donc c'est une création ya les bâtonniers Koko Kayou Dipo. On dirait bâtonniers so bazaki wana des jours à procès bazaki ba extraterrestre bakoka koyoka te karaye. Donc c'était une création et wana kutu tokolanda yango te. Lorsque le président Vital Kamerhe dit que ce n'est pas lui qui est visé, c'est le chef de l'État. Justement, on veut affaiblir le président de la République, son Excellence Fachi, à travers son bras droit, son collaborateur principal, l'honorable Vital Kamerhe, son allié de taille. Parce que Boyebi que Genève, c'était avant tout IDPS na UNC. Le lorsque bolongoli UNC bolongoli Vital Kamerhe premier président Fachi. Et ça déséquilibre mon aîné. Tout est comme on a honorable Jean-Marc Kabound destitué. Les lots tous en a cours de cassation tous sambaga. Vous comprenez? Donc objet il y a des détracteurs et honorable Vital Kamerhe. Na ya cash, na ya président Fachi ezali ba panzanda ku ba buka cash pour que en face na bango na 2023 bazala nzela ezala polele. C'est ça la vérité. Mais yango tozali ko senga na bande ko na biso notamment IDPS bande ko na biso nyonso ya cash ba allié nyonso ya cash bazonga au bon sentiment tozonga na idée première au président Vital alobaki to structurer cash to structurer lingomba na biso cash ezala te kaka lingomba ekutanaka soki bangi bakabola ba mandataire ndenge ba uti bima cash etika kozala lingomba kaka soki to ngito kabola ba ministère tozala structurer et ko permettre biso tozala efficace peut-être ba ko remporter ba combat o ezali ko ya lobby soki to lobby to se déchirer entre nous on ne balobaka lorsqu'on veut noyer son chien on l'accuse de rage. Biso na cash to komi ko accuser Vital Kamerhe o to yembela ki lobby Kamerhe coaché to komi ko luka ko noyer par des pseudo accusations. Donc ça ne renforce pas les camps du président de la République. Yango biso INC tozali ko belela tozonga au bon sentiment. Nenge balobaka ke muninga taza mabe corbeau ataza mwindu partout azakata na mwata chapembe awa. Comprendre? Na FCC to ko reprocher bango nyonso mais côté organisation peut-être ni bango yango bazo dame biso ba pion R moko. Comprendre? Donc cash tozonga au bon sentiment to structurer ndaku et ko permettre biso tozala efficace et ko pesa davantage force na président Fachi. Yango biso INC conscient de cette situation. Yango président Vital depuis la prison tant que destitué honorable Kabound a sengaki a conseillé qui na bande nyonso voie sagesse bien que bayoka kité mais biso sika tozali conscient de la situation honorable Vital Kamerhe abetaki de yangonga tongo to structurer cash donc nyonso wana soki to lobby to analyser yango et nous allons nous en prendre qu'à nous-mêmes et 2023 c'est déjà demain c'est à notre porte donc tous à la distraité bande quoi cash bande quoi INC IDPS ba allié nyonso ba parti oyo ba accompagner le président Félix en 2018 tous à la distraité tous se réveiller tout autour du président de la République to vandisa makambu to vandisa lingomba et ko permettre biso to longa ba bitumba oyo royal bosso. C'est ça notre conviction, c'est ça notre priorité pour le moment. Depuis toujours ezalaka instauration à état de droit. Et état de droit et linkoloba une justice forte indépendante. Non une justice oyo et fonctionnaka sur base ya ba injonction ya ba politiciens. C'est ça notre conviction par rapport à makambo justice. Mais autres allez vivre les lots. Cour de cassation. Déjà tango honorable Kabound a que saisir cour de cassation. Ça a un effet suspensif sur toute la démarche il fallait qu'ils continuent dans l'Assemblée nationale. Donc il fallait que là avant qu'il y ait une élection, le cour de cassation, le Conseil d'État a déjà saisi. Il fallait que la réponse n'aille et démarche continue. Mais le col a saisi l'honorable Jean-Marc Kabound et ça a un effet suspensif sur les votes et le col a que l'Assemblée nationale fonctionnait sous sté. Non. Parce que l'Assemblée nationale a une autonomie, a une indépendance. Donc, a une injonction il y a qu'à recevoir quel que soit à la justice, il y a une injonction à recevoir parce que
bon fonctionnement na bango ezo kouta soubassement nango eza notamment na indépendance baza nango parce que la séparation des pouvoirs c'est ça. La justice n'a pas des injonctions à couper ça na Assemblée nationale, mais seulement il faut qu'on dise que il fallait pas aller au vote parce que honorable Jean-Marc Kabound a saisi sa justice et il fallait qu'il toque les manants on a précipitation on a ponani parce que ceux qui battent bayokanité biso nyonso recours na biso solution na biso yuta na justice. Donc état des droits on a c'est notre combat. Mais ekoki ko changera ba couleur parce que c'est Vital Kamerhe, parce que c'est Jean-Marc Kabound. Non. État des droits obso to senga ki ezali, justice ezala neutre et tia ba congolais nyonso sur le même pied d'égalité devant la loi. Biso combat na biso sur le plan de l'état des droits ezara toujours yangwana. Donc tozali ko regretter on nyonso ezali ko ba dérive nyonso tozali ko connaître les lots, mais notre démocratie ezali kokola ezali pe apprentissage alternance mbali boso toyekola ki yango tokomo mesana déjà. Donc ba dérapage nyonso wana au fur et à mesure tozali ko avancer et aussi la mais et aussi la kaka avec la bonne volonté des acteurs parce que nous ne pouvons pas les matins tobeleli état des droits mais na pourquoi tozo tirer ba ficelle la justice pour obtenir la condamnation des innocents wana to soutenir ngote wana to continuer ko belela mais Vital Kamerhe na utai koloba awa ce que justice à rendre verdict naé non pas en se conformant à l'injonction des politiciens mais par rapport à la vérité, à la loi et aux principes au business tondiment Vital Kamerhe vous allez quitter. Mais ce qui a lobby à rendre justice selon les politiciens, il y a un président Vital en tant que politique averti à l'obaki beaucoup de 20 ans, 30 ans. C'est une expérience n'aime des oloba. Les expériences d'un nombre de temps des ali koloba. Et yango biso tozali ko belela déjà po balobaka avant mungongo so kutana ndoki avant mungongo ekauka il faut mi belela déjà. Tozali ko belela congolais à la muka parce que o ezali likamamboka. O ezali likamamboka donc na uti koloba ngona ebandeli awa mutu na mutu azana agenda na ye. Ba partisans ya balkanisation bazali ko linga Vital Kamerhe za la condamner pour que ba révolter bato este balo bakino biso peto sa eloko na biso na FCC bakolinga Vital Kamerhe za la condamné et pesa mutu na cash toka bwana pour que 2023 nzela pona bango za la polele et na ngambu mususu pe certains cadres va se prononcer publiquement au niveau ya IDPS bako sepela pe Vital Kamerhe za la condamné pour que accord ya Nairobi et à la respecter. Donc voilà l'aspect politique aux alliés entouré procès à Vital Kamerhe et aux alliés dénoncer Ango et nous prenons à témoin le peuple congolais parce que tokoki ko ramener Congo car on a ambition na biso personnalité yango aux alliés ko belela congolais à comprendre fungola misoupe makambo nyonso yeba kozwa solution et biso aux alliés convaincus que ceux qui justice na biso ba se décider balongwa sous les jougs sous l'influence des politiciens. Tout va aller pour les mieux. Vital Kamerhe sera acquitté parce qu'il n'y a aucune preuve. Le tombeau est réellement vide. Donc Vital Kamerhe, il faut assez quoi jour. Appelé un soulèvement et la balkanisation. Vital Kamerhe était en clôturé Kosamba Nae. Yokan si c'était un vin, alobaki na Swahili, alobi na Kikongo, alobi na Chiluba, alobi na Lingala. Non, c'était un message. Batoyo bazana matoyo ya ko comprendre ya ko yoka miso. Il faut pas comprendre que Mboka eza en danger batu bazali déterminé qu'à travers procès à Vital Kamerhe va obtenir condamnation nae quels que soient les moyens même irrégulièrement va obtenir condamnation nae pour soulever le peuple là-bas. Mais Vital Kamerhe a rappelé na batu na clôture nae ya Kosamba que le Congo il faut être à moko il faut vivre ensemble biso bangala ba Congo ba Swahili ba Luba Congo faut être à moko. C'est aussi le lieu pour nous de dénoncer ba velléité tribale auto et comme bota malelo pangi na munu ndugu yangu chentu donc nyonso na toza ko vivre yango. Mais eza important te Congo oyo babluki ko kabolango depuis 1960 ba sécession katangeze makambu ndenge na ndenge ba ko réussir te parce que congolais zana posa a continuer ko vivre na Congo na ye ndenge za lelo. Donc centimètre ata moko te biso na UNC to kondima ikende non to linga eloko wana te biso
Congo oyo tolingaka oyo intéressera biso eza Congo oyo tozo komona ba Congo ba Luba ba Tetela ba Swahili. Donc c'est ça le Congo que nous aimons et nous défendons. Jamais tokoki ko soulever bato ba ki na ba balkanisation, non. Mais seulement ceux qui ont dit que le peuple a tellement la vigilance, c'est pour réclamer et rétablir la vérité. Il y a un peu de na UNC, base na biso nyonso, base na poto, base na Kinshasa, na intérieur, base na près. Il y a côté les mela lokuta. Il y a côté les mela moibi. Parce que Tomiko Satebiso sto yebi makamunenge leki na procès wana. Mutumoko a une preuve, il y a détournement, il y a corruption, il y a Vital Kamerhe azalité. Et en vertu à Biloko wana Vital Kamerhe il faut la quitter. Et pour cela, les juges ont tout intérêt à statuer conformément à la loi et à la vérité. Konangai Tomiko Sate. Génération spontanée dans la politique et Gozala raté. Et Gozala jamais. Tant le président Fachi a eu Bokondi à lobby à travailler dans la force politique nyonso. Et c'est partant de cette idée-là que Sangani na FCC tout diriger ensemble. FCC azana ba membre ya gouvernement lelo ba mandataire ba responsabiliser bango ba kombo mususu ndenge lobby za ko déranger peuple. Mais baza ba FCC. FCC atindi ba kombo na bango. Biso na cache le osani. Mais seulement ngana sepeli parce que peuple aza suso baté peuple a comprendre que ezana batu mususu to ko sa su confiance té na mboka o. Mais ce que tu as s'incliner c'est parce que ezali ba accord ezali ba alliance auto signaki bango ba monique na poste wana il faut batinda ndeko songolo ndeko pakala biso na cache to sani. Mais peuple a comprendre et vérité et ya kana escalier mais finissera par comme tous ces gens-là qui ont été nommés Congolais et parcours na bango. C'est tout à fait normal à réclamer parce que lobby tobela ki bango ba diabulu par rapport à la gestion na bango. Les lois ba santo. Non, peuple a le droit de s'exprimer mais en tant qu'acteur politique, je m'incline parce que je sais que ça logique y a d'accord. Ils ont logique y a signature to poser na mikanda. Donc c'est un peu regrettable mais on n'a pas de choix. Il faut faire avec mais bango peut avoir conscience que cette fois-ci, tu as tout ça et la population et non bisomoko. Donc voilà un peu, c'est déplorable mais on n'a pas de choix. Il faut avancer bon.